Nzambe na lola apambola biso mingi. Amen. Lokola bana ya makomi tokobanda na makomi. Amen. Tokamati mokanda na Jean chapitre 12. Tobandi kotanga na 20e verset ti na 26e verset. Totangi na kombo na Yesu Christ. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête geleko ndambo oyo bakendaki mpona kokumisa nkolo na ntango na esengo s'adressèrent à Philippe. Bango bamonaki bayebisaki Filipo. Philippe de Béthanie de Galilée. O Philippe ya Béthanie na Galilée. Et lui dire avec insistance. Pe bayebisi ye vraiment na ko ningisaka ye makasi. Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Kolo biso tongi tomona Yesu Kristo. Philippe alla dire à André. Philippe akendaka yebisi André. Puis André et Philippe les dirent à Jésus. Pe André te Philippe bayebisi Yesu. Jésus leur répondit. Yesu azongiseli bango yano ete. L'heure est venue Tango ekoki. Où le Fils de l'homme doit être glorifié. Oyo mwana na moto esengeta tombwama. En vérité, je vous le dis, si le grain de bleu qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais sur le mer, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra.
oyo alingi bomoi na ye ya kozanga yango. Et celui qui est sa vie dans ce monde le conservera pour la vie éternelle. Pe oyo aboyi bomoi na ye na mukati na ekeke oyo ye ako vanda ki seko na seko. Si quelqu'un me sert, Soki nani akosala na akosalela ngai, qu'il me suive. ye alanda ngai. Et là où je suis, Pe esika nini ngai nazali, là aussi sera mon serviteur. pe wana esika nini moumbu mosali na ngai akozala. Si quelqu'un me sert, Soki nani akosalela ngai, le Père l'honorera. ata akopesa lokumu. Nzambe apambola litangi na liloba oyo. Tobondeli Nzambe biso banso. Moses na likolo mpese mokonzi na bakonzi nkolo bankolo totondi yo tokumisi yo Seigneur. Ozali Nzambe kotika ntango nyonso Nzambe. Nani aza lokola yo mpe nani akokai na yo Seigneur. Tala liba lokola oyo permettre ete toyoka yo Nzambe. Tolingi kozala bahungu na yo, tolingi kozala basali na yo, tolingi bakoba ya miko. Ete Nzambe siku na solo moko ekende ntango tona wazala oyoba yo Seigneur. Oh Yahweh, tani eza lokola yo mpe lokola yo Seigneur. Nzambe Nzambe tokumisi mpe tosanjoli yo na maso osali mpo na biso. Solo lobi ete soki mbuma moko ekei na mabele eza mpo ete ezonga multitude. Tondimi ete okendeki na mabele yo moko me ozongaki na bamultitude. Okumisama osanjolama. Na tongo na sika fongola mayele na biso toyoka yo koloba na kina mpona bomoi na biso. Momona kotelema azali esalelo yo kosalela na tongo na sika longola moto na nzela yo kita solola. Osimba mitema na biso pesa biso mayele kouta epai na yo. Opambola biso opambola momona kotelema nyonso ya biso ezala mpona lokumu na yo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai mutongeza makasi mikolo okuma wanayoki ndoto ngungu idiranzimba la Mungu. Biblia elobi ete baoyo bazali kotalela Yawe bango bakotombwama na makasi na bango. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Tukatangeli biso lite ya malamu mukanda ya Jean chapitre 12 pasi ya verset 20 na 26. Wana ezalaki bandeko na biso bagrek ayaki basali voyage molai mpe bangai bamona Yesu Kristo. Amen. Osala bango ezalaki ete bakutana na nkolo ete voyage na bango ezala pamba te. Soki yo meme na esika otango toyaka ezali te mpona koya kotala ndeko ateyi malamu, ndeko aza ndenge nini, ndeko alati boye, biso kuna tozali tokutani te. Problème na biso ezali tokutana na Yesu Kristo. Amen. One but oyo toyaka na esika oyo. Epa wana balobi ete à partir ya verset 20, quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Et yango ezalaki na tango ya ba fête to tango ya bisengo. Bayebisaki Philippe oyo ya Betani pe ya Betsaïda kuna na Galilée. Pe bayebisaki ye na kotindika ka vraiment, c'est-à-dire avec insistance. Kolo, nous voulons voir Jésus. Amen. Biso tolingi tomona Yesu Kristo. Obi tolandaki lite ya malamu omosakoli ateyaki sur sa présence. Oza na présence na Nzambe. Yaki bénédiction munene. Amen. Ebi te batias bakutanaki na Nzambe bamekitisaki. Amen. Amen. Isaïe akutanaki na ye alobi namoni kutu nakoki te. Je suis un homme aux lèvres impures. Bibebo na ngai ekoki kutu te. Tala Esaü aza prophète munene. Amen. Na lutte na présence na Nzambe akokaki te. Ti Nzambe ya kosimba bibebo na ye. Babi ete batiaki ye to biloko na moto. Pe sasa hivi akokaki kozwa nzela akoka kotindama mpona kokende koteya liloba na Nzambe.
wana ezali vraiment souci. Donc bito toza nango na se oyo moko na moko fa yeba ezali kokutana d'abord na Yesu Kristo. Puis soki outi okutani na Yesu Kristo, il faut kotatola Yesu Kristo wana. Amen. Dans Romains chapitre 14, le verset 7. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même. Babite solo moko na biso te abikaka pona ye moko te. Et nul ne meurt pour lui-même. Pone te soki ata tokokufa eza pona biso moko te. Car si nous vivons pour le Seigneur. Alléluia. Pone te soki toza na bomoi ezali pona ye nkolo. Kosalela ye. Puis soki tokokufa pona nkolo. C'est-à-dire bito nzambe atia biso na mokili oyo ezali te soki toyebi ye tokutani na ye biso pe tolakisa baninga. Amen. Omoni ya bagrek bakutani na Thomas amemi bango epai na Philippe ti ekokuma epai na Yesu Kristo. Voilà oyo nzambe aza na posa na yango. Il veut dire et le sentiment qui est en Christ. Amen. Tozalaka na ba sentiment oyo ezalaki katikati na Yesu Kristo. Tango yo yebi solo tozali na yango oyo ezali facilité, c'est une grâce. Amen. Ezali ngolo. Amen. Na mangomba ebele te o pona baza ebele o baza kolekaka na ba TV o bazotiaka makelele. Non, Dieu est dans sa parole révélée. Amen. Amen. Tout le monde a gagné te biso to poussa na ngomba oyo la Jérusalem céleste. Puis le vérité nation, on a nation ndeli lobeko bima. Examen meme biso ti na ngomba wana. Mais oyo ya mulimo. Amen. Ipanya afungola biso lelo. Toyo koza ba égoïste biso pe fongi to tatola yango. Amen. Luc chapitre 8 verset 1. Jésus allait de ville en ville et de village en village. Babite tango Yesu Kristo alaki na bomoi. Yazaki kokende kotambulaka mboka na mboka. Pédi prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Amen. Yazalaki koteya sango malamu. Amen. 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 La bonne nouvelle sango malamu na Yesu Kristo. Wana fuiza la paix sentiment eza katikati na biso. Amen. Tokoka koyeba kolakisa pe baninga oyo ezali Yesu Kristo, le vrai Dieu. Amen. Moni ba grec batiki mboka musika batamboli bayokaki sango na Yesu Kristo. Kwa bako komona ye. Pe bato bazalaki zinga na ye, bamemi ye bango tie pa Yesu Kristo azali. Et Bible bete sentiment wana peza la pona yo pe pona nga. Ne fiske kolakisa bato nzela ata mutu moko kolakisa nzela na Yesu Kristo. Parce nzambe atie biso comme ba sentinelle. Abina atie bino pona ba sentinelle. Bukoka koyeba. Soki danger ezali. Pe bo avertir. Amen. Bato ete danger ezali. Amen. 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 Na oyo etali loba na nzambe. Soki tokobika d'abord pour le Seigneur. C'est-à-dire faut tuko kotika trace, il faut ça la paix loko moko ete sali ke nzambe asepela. Ayeba biti nini o atika ki ona mukili oyo. Ezali te kobotami ti okufi na yo moni Yesu Kristo te. Bato oyo balobaki te biso faut mona ye. Amen. Le vrai Dieu. Koyeba nzambe wana na profondeur na ye. Parce que nzambe tozali kosambela ce n'est pas n'importe quel Dieu. Et ça nzambe ya ba blague te. C'est le Dieu des Hébreux. Amen. Amen. Nzambe azaki na Abraham, nzambe azaki na Isaac, nzambe azaki na Jacob. Yende nzambe na biso. Na mkanda ya Nzembo, Psaume chapitre 3 et 103. Nzembo 103 à partir du verset 13.
Bible bi comme un père a compassion de ses enfants, lolenge tata azalaka koyokela bana ne mawa. De compassion, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Amen. Que Nzambe azali na mawa na ba oyo bazali ko banga ye. Quand il sait de quoi nous sommes formés. Aibete biso tozali formés na nini. Il se souvient que nous sommes poussière. Nzambe ayebi ke tozana makasi te. Tokoki te. Amen. Bito lokola tata zakana mawa na bana na ye. Fozol kanisa bana bakolia nini, bakolata nini, bakotanga ndenge nini. Wana eza problème na yo tata. Biye pazana mawa pona ba oyoyo bazali ba mipesi epai na. Amen. Sadi ndenge tozana na miso na Nzambe. Biso za lokwa bana. Wande kwa lobaki awa toza bato ko yima te. Lamentation non. Le Seigneur connaît toutes choses. Amen. Même yo moins lokola Isaac boyete mais ya yebi. Pe azali na kati ya likambo wana. Amen. O ba bloquer banzela boy, ba sali boy, batu ba empêcher nga boy akofungola yango. C'est pourquoi Nzambe wana nde au Ancien Testament. Au Ancien Testament bengaki Yahweh, yende Yesu Christ dans les nouveaux. Wa ba grec tang ba yokaki tina na Yesu Christ waki photo kende to mona ye. Nous voulons voir Jésus. Na verset 15. Même na verset 17. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais. C'est-à-dire Jésus Christ wana yango ici la raté. Pour ceux qui le craignent, naba oyo bazali kubanga ye. Bolamu na ye ici la kate. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. C'est-à-dire kokitana na yo. Nzambe akubatela bango. Amen. 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 Abete ndimela Yesu Kristo kobikisa mayona libota na mobi. Mais Nzambe azali capable te libota wana baye okasango malamu pe babikisa. Atozo mona mwana za neti mobulu azo comprendre mena tangu na Nzambe akososola. Amen. Nzambe akoramene. Akoya na évangile parce que dans nzela ya kondima de batunya soko sepelisa Nzambe. Amen. Amen. Nzambe akoetendre puissance liboko na ye na nguya. Pour neti batu bayeba ye. Ezana denga makasi Nzambe akosala. A continuer à l'objet pour ceux qui les craignent, dans verset 18. Pour ceux qui gardent son alliance. Ba oyo bazali ko batela koyokana na ye alliance. Nzambe na biso azali Nzambe ya alliance ya boyokani. Asala alliance moko na nzela ya makila na ye. Kuna na Golgotha. Babenga le sang de l'alliance. Po ezali ko relie biso. Okuta biso na Nzambe na nzela makila. Po ya sopai na ekulusu. C'est-à-dire biso tozalaki rien. Ya kufi pona yo a racheter yo a sombi yo bokomi na boyokani na ye moko babengi biso le peuple d'alliance. Zambaza na makila na ye ya boyokana bato bayambi yango alobete bango baza libota ya ba oyo bayokani na ye. Amen. Le peuple d'alliance. Pe apesi bango pe la parole d'alliance. Il y a trois choses. On va pas biso na ngolu na ye. Sokotangi na mukanda nzembo, Psaume chapitre 50, na verset 5. La Bible dit, rassemble-moi mon peuple, avec qui je fais alliance par les sacrifices. C'est-à-dire, rassemble ngai. Yo, ozana bitu moko, yako luka bato yo Nzambe, akufaki na tina na bango. Rassemble-moi les fidèles qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices. Amen. Boyo, basosoli, puissance ya makila na Yesu Christ, le sang de Jésus-Christ. Abete sangisanga bato wana. Dumunite bitu na Nzambe, posa na Nzambe za bato na ye baye. Pi bazwa bolamu na ye, sa bonté, babete bolamu na ye zali ko umela. En dehors ya Nzambe wana, Nzambe mususu azali te. Amen. Oya ko pesa o bolamu wana. Oya ko linga wande babete comme un père a compassion d'un fils qui le sert.
abete lukelanga batu na ngai wasali alliance na ngai mais tosala alliance na ye wapi kuna na Golgotha. Amen. Tanga sopi makila na ye babengo le sang d'alliance na kati ya makila bomo ezalaki la vie est dans le sang. Amen. 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 C'est-à-dire il y a le sang d'alliance et bato nyonso ba sosoli makila valeur ya makila we supana na ekulusu zamba lobete luka bango bokuka kozala baya na présence na ngai bakuka koyeba le seul vrai Dieu wana. Asuki wana teka na makila Bible bina mkanda ya Deutéronome 11:18 à 19. Deutéronome chapitre 11. Abina pesi bino pe liloba oyo ya boyokani. C'est-à-dire nous avons la parole d'alliance. Deutéronome chapitre 11, verset 18. Mettez dans vos cœurs et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Bino boche boku kakocha na kacha mitema na bino. Pe na kacha milimu na bino. Maloba oyo ngai na yebisi bino. Amen. C'est ça la parole d'alliance. Amen. Vous les lierez comme un signe sur vos mains. Yangwe vous allez elembo na maboko na bino. Et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Pesez loko ebino manda kotala nyonso tout. Vous les enseignerez à vos enfants. Alléluia. Amen. Oh lilobo ya boyokani, la parole d'alliance. Bible bete bino bokola kisayango na bana na bino. Et vous leur en parlerez quand il sera dans la maison. Kati nanda kuna yo faut loba liloba wat. Bola kisabangwa. Quand il ira en voyage, tant yo ozali ko kende na voyage, yo faut tatola Yesu Christ. Amen. C'est-à-dire il faut yebisa bango ete nzana nzambe moko. Oya sopi makila na ye pona biso. Oya pesi biso liloba ya alliance. C'est biso zana lilobo ya boyokani, lilobo ya valeur. Quand il te couchera et quand il te lèvera, tant yo kolala pe okotelema yo kanisaka liloba wana. Amen. Voilà bito nzamba chebiso kati na mokili. To yebi ezali ya mutuya. Lelo toza na kati na kondima. Kondimo to mona gango ezali elikia ete Yesu azali kati na biso. Christ en vous l'espérance de la gloire. Amen. Mais comme tango kala mingi te nous devons passer de la foi à la vision. Amen. Nzambe faut confirmer le banayi. Amen. 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 Il faut attendre lete yazali nzambe. Mais biso to yebi la vérité wana babete okoloba ngona bana na yo, okoloba ngona lisanga na yo, okoloba yango partout parce que tozali ko vivre pona d'abord Yesu Christ. Alléluia. Amen. Moko na moko afwa yebaka yango. Kisuko okufi na okufa en Christ. Tango na kosekwa en Christ. Amen. C'est-à-dire yenda zali bit na biso nyonso. Abite il faut yo tatola liloba oyo ya alliance. Et bato bayambi liloba na ce sont des peuples d'alliance. Amen. Kuna na Golgotha lobakete. Quand le fils de l'homme sera élevé, à quoi attirer tous les hommes vers lui. Ba oyo ya ye akobenga bango. Ezala makasi na ote. Yo lobaka. Oyo nzambe akososola liloba na nzambe. Amen. 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 Akoyeba parce que personne akoyeba na nzambe na Yesu Kristo soki nzambe abengete. Yango Yesu Kristo yemuka loba. Balukaka nzambe te, nzambe nda lukaka mutu. Amen. Banda ebandeli kuna na création. Yenda keli mutu, ta muta bebe kwei. Ta sali mbeba. Moya ya suda présence ya nzambe zalaki taki komisala mwa ba kasa na ya lati. Kolonda ya kikoluka ye. Alléluia. Amen. Alobete je sais vous allez constituer na nini. Vous n'êtes que poussière. Koiko se continuer ko se contester na bato ngai moko na créer. Habiter. Ngana zali nzambe. Zambo mene. N'importe quel nzambe otel. Un Dieu bon. Obisoto yabi. Yango ba grec balbaki te na ba ye ko libabete. Nous voulons voir ce Dieu là. Amen. Tuuti musika to sepeli na ba fete zali malamu mais but na biso zali te ke to yaki to mela. To mona ye. Amen.
toyoka ye nsima na ye ya koyomona ye boyoka ye akolobela bino nini parce que Dieu a toujours quelque chose ya koloba et liloba na ye babeti liloba ne c'est la parole d'alliance ya boyoka oyo bayokani na ye ce sont des peuples d'alliance. Amen. Amen. Messieurs, nous voulons voir Jésus. Nani akolakisa bango Yesu Kristo ezali yo ezali ngai ponete yo niati déjà terrain oyo ya solo ya révélation ya liloba oyo ya boyokani na Isaïe chapitre 45 na verset 18. Car ainsi parle l'Éternel, yango nde Yawe azali koloba, le créateur de cieux, le seul Dieu. Alléluia. Amen. Notre Dieu est le seul. Andeo ya Yesu Kristo nzambe mususu azate. Banzambe bazaka misatu te. O tata mwana molimo santo. No, ye moko azali tata, ye moko azali mwana, ye moko azali molimo santo. Tata asali nzambo atambolaki likolo na mabota. Mwana nzambo oyo avandaki katikati na biso elongo babengi Emmanuel, Dieu avec nous. Et sikoyo aza kovanda kati na biso na nzela ya molimo, Christ en nous. Amen. Alobi ete je suis le seul vrai Dieu. Même commandement liboso nzambe apesa bana Israël, alobi o Israël écoute. L'Éternel votre Dieu est l'unique. Il n'aura pas d'autre Dieu devant ma face. Na liboso na nzambe okoki kozala na nzambe mosusu te. Qui a formé la terre, qui l'a fait et qui l'a affermi. La sagesse na yende yarbi tout nyoso tomonaka yende nzambe wana mutasalia. Oyo Yesu Christ baningai bamona. Oyo Yesu Christ azosenga ete biso pe tolakisa bango bato. Le seul vrai Dieu, le créateur, yende akeli nyonso. Akeli lola pe akeli se. Abi andeo na ye nzambe mususu azali te. Et il continue qu'il a formé pour qu'il fût habité. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Ganye na sali mukili ozomo. Zambo ya biso. Kolo tozali kokumisa. O tozali kolanda le Dieu bon. Tellement d'ambote na ya za kopesa souffle de vie na mutu nyonso ozala malamu ta pesi yo. Okozwa pembe. Okomona moi. Na tango na ya kopesa bino mvula na tango na yango. Akopesa bilei légère. Ebite nzambe soka tiaka na kati ya semence te ba germe nde mukilo ekoki kozala te. Alléluia. Na baloi na ye. Ya balobaki te chaque semence doit produire selon son espèce. Si peut-être maïs oyo kaka oyo masango ezalaki koproduire te mais mukilenge ozala na biloko akolia te. Donga osuka wapi kako bata liboso bale oyo nzambe asalaki nsima esili mukili mpe ekufi me ye na mayele na ye na sagesse ne mpona ye azali nzambe atya bagerme oyo ya multiplication ezali ete momboto na momboto ekoka kobota. Avec ce 19, je n'ai point parlé en cachette. Abi ngai na bomba na lobaka te na kobombana. Non. Nature ya nzambe faut ezala pe nature na biso. Amen. La vérité otoyebi yo lobaka la vérité. Oyo nzambe akososolo te ezali vérité. Dans un lieu ténébreux de la terre, na ka bombani quelque part abanda koloba. Non. C'est pour monique matière na biso nyonso to lobaka to bimisa yango pe na poisa. Amen. Amen. So koti na internet to komona biso to zawana. To zali pe kotia mateya wana ponete vérité. Moko na moko za koloba na ndenge na ye, mais à la fin la vérité triomphera. Amen. Alléluia. Amen. Zambe a confirmé que ce que nous prêchons c'est la parole de Dieu. Amen. C'est ainsi dit le Seigneur. Abi koloba en cachette te. Toi, dans le moment où Matthieu 24, 14 s'accomplit, cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Oui. Zamba fungoli internet. Pour être mukili mobimba iko kolanda. Oh yo zali koloba mukili eza kolanda yango. Habite na sololi na cachette te. Et il continue, je n'ai point dit à la postérité de Jacob. Voilà, Ukanda ya Isaïe 45, à partir du verset 18. Au verset 19, je n'ai point parlé en cachette dans un lieu ténébreux de la terre, je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi
vainement. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit. Alléluia. Kaka ye nzambo na biso azali l'unique. Kwa koi kolobo ezali solo. C'est pourquoi yosu ko yebi nzambo yo. Kokpomba ete. Amen. Soki yo zami na présence na nzambe. Tikete ba miso pe ba ko komona ye. Yango ba grec tango ba ye ba tunime. Tunto mona Yesu Christ. Bantomo ba bomba kite. Tumaka yebisi Philippe. Philippe ake ti ba yebisi Yesu Christ. Bato wana baza na posa ba mona. Ba yoka yo moko. Voilà. C'est ça le but. Même ndenge to yaka to yoka Yesu Christ. Sima ye ko yoka Yesu Christ to solo la ye na bato. Nakoka koyeba ye. Yango Bible esatoli te tozali kobika biso pona biso moko te. Si nous vivons pour le Seigneur. Le fils kata inam. Nzambe oyo alobi liloba oyo ya kotiko te tango yo koloba okufungola munoko na yo ba oyo ya Nzambe bakoya. Amen. Bakolanda yo te me bakolanda ye. Bakoyeba te ye azali Nzambe. Na Psaume 48 verset 2 à 3 na Nzembo. La Bible dit, elle est la colline, la joie de toute la terre. Alléluia. Amen. Zambo yo, oyo tozali kotatola. Babete ye azali ngomba. Pe esengo na mokili oyo nyonso. Yenda akili yango. Soko okutai na ye to koyi kozala mutu na esengo te. Amen. Ata ba péché ba milliards yango batondisi ba dollars batondisi na ndako mais sans Jésus-Christ. Koyi kozala mutu azali na esengo. Ukanza te bato nyonso bazali na mbongo ebele baza bato na esengo. Non. Babete ici balobi ete surtout bani même na verset 2, l'Éternel est grand. Il est l'objet de toutes les louanges. Yazali munene peye azali oyo akoki na makumisi nyonso na boyembo nyonso dans la ville de notre Dieu sur sa montagne sainte. Na kati na ville ya Nzambe na biso na ngomba ne na bule. Mona gete soki Nzambe akiti na esika wana ndeko mibule. Amen. 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 Montagne go vanda na ngoya Sion, so Nzambe azate za montagne comme tout le monde. Ni me go montagne, pardon nyonso. Les autres montagnes. Mais quand le de Dieu saint descend là-bas, na kati ya eloko wana, yebete yango ekomi bule. Amen. 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 Et puis tout le monde qui a ngote, il y a la montagne de Sion. La Jérusalem céleste. Oui, pas une bisoto niati, pas il loba, il y a révélation ezali. Oja monaki yepe ayoka ki mungongo simaye kotala lobite j'ai vu mutumo azo tambola au milieu de 400 de 7 chandeliers d'or. Il a vu. C'est pourquoi bisopé, il faut que yebe ko sentir présence na Nzambe. Mais peut-être ce bino bo santaka yango te. Mais dans ces messages nous sentons que Dieu est là. Amen. Amen. Il prend soin de nous. Amen. Abi belle est la colline. Et sengonde ezali na kati na colline wana na Yesu Christ wana, joie de toute la terre. Et sengo ya mokili nyonso ezaka na Yesu Christ. La montagne de Sion. Le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Amen. Ba grec otango ba yaki ba mona, c'est ba kendaki ba kutana na montagne de Sion, mais ezalaki na se oyo. Le Dieu de l'Ancien Testament. Ayemoko azalaki wana latin zoto. Nous voulons le voir. Amen. Parce que ce qui te monie, c'est là où il y a la bonté. C'est là où il y a le calme. Amen. Yemoka lobete, lokola papa azalaka na mawa. Comme un père a compassion d'un fils qui me sert. Mais ebi ke beaucoup qui na binoté. Vous n'êtes que cendre, vous n'êtes que poussière. Amen. Mais beaucoup de force na bino, bolamu na bino kaka na présence na ngai. Dieu dans ses palais est connu pour une haute retraite. Alléluia. Amen. Zambe wana na kati na ndako na Yesu kutani na ye. Moi ni Bible lobete 2 ou 3 régnants mon nom, je suis au milieu. Si réellement tozali 2 ou 3 ndenge tolo Bible est commis.
Dans Matthieu 18, 20. 2 ou 3 réunis en son nom. Réellement, Bovandi Katnaï, lui, il est là. Le but, Azali est une haute retraite. C'est-à-dire, et bombali à ma casse. Amen. Amen. Et bombali, et pas une yoko ikozwa kimia. Protection na yo, miraille na yo, c'est en Jésus-Christ. Dans verset 5, car voici, les rois s'étaient concertés, ils n'ont fait que passer ensemble. Ils ont regardé tout ce qu'ils peuvent faire. Ils ont eu peur et ont pris la fuite. Nabata mukonzi bakonza mikolo ya mokili oyo. Bo nyoso bakokai koluka kotelemela Yesu Kristo mpe babeti na présence na ye bato bazali kokima. Eba oyo ya ye, il gardait toujours espérance katikati na ye. Kasi pa Yesu Kristo azali na montagne na ye boye bete ya des milliers de myriades, des myriades des anges bavandaka wana. 2 ou 3 sont réunis katikati na bino Yesu Kristo azali bomu kanisa tenge boza bino moko te. Zamba azali na libota munene armée mobimba tangu ya akita. Mwe bakomona Philippe, bakomona Pierre, mais oyo ezalaki na zinga wana. So bafungoli miso na bango, c'est toute une armée. Na Deutéronome chapitre 33 na verset 1 à 3. Baolakisa biso ndenge nini na ngomba wana bibulukutu ya bato bazalaki des milliers tangu ya zali kokita. Yo soko ozomona yango te. Mais oyo aza na molimo ayebi te kati na biso ndenge tozali awa toza biso moko te. Nzambe aza zinga na ye suka kokita au milieu de vous des milliers bavandi bazali katikati kolanda ye. Deutéronome chapitre 33 partie à verset 1er. La Bible dit, voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Il dit, l'Éternel est venu de Sinaï. Kolo na biso awuti na mo na Sinaï. Il s'est levé sur eux de Seir. Tamboli katikati na bango kuna na Seir. Il resplandit de la montagne des Paran. Puis na montagne des Paran, montagne ya moulaï, vraiment to monaki yango, ye azali komi monisa. Il est sorti du milieu de 5 myriades. Alléluia. C'est-à-dire, tant que Nzamba zakati na bino. Oui, mais il y a des 5 milliards, c'est-à-dire plus de 10 millions. Il y a armée céleste. Les gens ont ange, bazaliwana. Alléluia. Barkange, bazaliwana. Toute l'armée, babete 2 millions. Ndenge azawana. Soki azakati na bino. Pato, ata bozade, ata yomoko pato zali. Ta babete, c'est une forteresse, c'est toute une armée. O Nzamba atambola kana. Et là où on a écouté na Yesu Christ, c'est une grande protection. Oui, même la Bible, Mombo Mosali, navandi ya prophète oyo asinga kiba fungola nanu Mombo Mosali ne miswa mona ki bazali bango moko. Babete tango azokita na ngomba wana, il n'est pas seul. Il est sorti du millier de 5 myriades. C'est-à-dire ma Bible myriade oyo, donc c'est-à-dire ebele. Kwa Nzambe azana bana na ye oyo na lola kuna il a créé. Alléluia. Amen. Mwitango Bible za kolobete faisons l'homme à notre image. To sala moto na image na biso na lolenge na biso. Amen. Amen. Zamba za ko solola na banani na ba ange. Bien sûr. Amen. Amen. Et ça ti onza memi baleza misatu te. Armée céleste oyo ya sala. Bana na Nzambe bazali na likolo. Ils sont des êtres créés par Yemoko Nzambe nda créé ma. Amen. Amen. Faisons l'homme à notre image. Mais Nzambe pe posane na seyo ya bezalaki te azala pe na bana basi na bana mibali na Nzambe. Yango biso yo tozali créé te mais nous sommes engendrés. Amen. 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 Yango elobana kitina na Yesu Christ à partir de Psaume chapitre 2 verset 7 qui est mon fils j'étais engendré aujourd'hui. Jésus Christ azalaki engendré par l'esprit. Tango yo zwi liloba oyo ya alliance.
molimo ya alliance koya katikati na yo et kosala tobota masika. La Bible dit il nous a engendrés par la parole de la vérité pour que nous soyons les prémices de sa création. Zamba besa aboti biso na nzela liloba na ye. Jacques chapitre 1er verset 18. Pour que nous soyons les prémices de sa création. C'est-à-dire na seoyo azana pena ba milliers toza mukete. Ndambo bazalia ndambo bazana kananga ndambo bazana mbujima emiso bazana États-Unis, nous sommes des myriades. Amen. Bana basi na ye bana mibali na ye. Et troupe kozala complet quand tangu to ya koya na retour na ye to sekui o ba koseka ba seki o ba kobonga na mabonga ni tomati tokokuta na sunda mitulu ko kuna. Amen. Des myriades. Yango monique babi que les saints jugeront le monde. Na ba myriade ya likolo, na ba nane ya basi mibali o ya se, toko kita apone to donda na mukili. Amen. 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 Et wana mena groupe kozala complet. Na ba na yo qui l'a créé les anges. Na biso tozali engendré. Nous constituons maintenant momoko. Ba troupe na ya ba vainqueur, ba longi. Ye babete tango Job Nzamba tala babete non. Bana fils de Dieu, c'est-à-dire être na yo créé ba yaki pa inaye. Babete Satan pe yaki. Ndeko bomoni Job kuna te. Bombo mosali na yo, yo pono pesi ye nyonso boina bo kende ko simba ye mena ndimite ka kotukanga. Alléluia. Amen. Il y avait le fils de Dieu qui était là aussi. Babete tango Yesu Nzamba za ko kitazo kitana ba troupe na ye. Et tant que tu as na likolo kuna to kiti, ça sera avec toute la myriade, bisonyos, armée céleste. Et puis c'est ça que je me na moto na Yesu Christ, c'est une protection. C'est-à-dire moto yazali rassuré. Zinga na ye, na Yesu Christ mais yanga zabi sa bango te soki bo saka na wosenga takaka soki na lingaki moi pour soka ya ba ange. Amen. Ba intervenir. Mais na yaki ete pona na koka kokobisa mokano. Amen. Abete mwana na mutepa to tangaki wana te ebungaki ete a koka kokumisama amatisama. Mais avant yo mata ba épreuve yaka. Abaki te ta ya glorification ezali. Mais avant glorification ba épreuve faut les kada ba épreuve. Ozo mtema mulai Nzamba zo permettre yango. Patience est la biso. Ba épreuve mais bonheur ezali. Parce que Otoyambi, c'est un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Amen. Baye bazana likolo, bazana se. Na biso yo tuzali engendré, nyonso tuyenda saliango. Mais maintenant c'est biso grâce. Et que toko kozala parmi libota na ye. Amen. Amen. Na mukanda ya tokendeka na Psaume 46, pa tozana na verset 2. Tina 6. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Zambe wana o ba grec bangai ba mona Yesu Christ. Babita za ebomba ile ya makasi pe appui. Ça dépend nini ko vanda. Komi bomba. Zana batu msusu bazana ba appui ya ndenge na ndenge. Msusu avabi manatongo mwanze talibukane pa. Akanisi wana nda appui. Ça c'est zéro. Zamba lobete, en dehors de moi, il n'y a pas d'autre Dieu. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Tant que vous avez un problème, vous allez c'est un secours. Notre Dieu secourt toujours. Non. Dieu veille sur sa promesse. Amen. Oyache katikati na yo. Ndabaki Christ en vous, l'espérance de la gloire. Bwebete Christ wana komimoni samakaka. Pour le moment, tu as la foi vivante. Bwebete tant que tu as dit kotambola, nyonso tout il est déjà là. Un grand refuge, je dis un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Tant que yo mono partout makambo sili. Koto yo muta vandeli dossier nanga boy muto ya salinga bo Bible vite c'est un secours mona ete muto na boyo ke pa vanda ki ba épine telema Voilà. Limise lo kwa muto. Amen. Amen.
C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Oui. C'est pourquoi nous allons bangate. Attends, moi, ma belle allons nous sommes sans crainte. Amen. Nous connaissons à qui nous avons cru. Et que les montagnes chancellent au cœur de mer. Quand les flots de la mer mugissent et écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont le courant réjouit la cité de Dieu. Alléluia. Amen. Yesu Christo tozali kolanda. O tozana yazali mai diziba na mai, c'est-à-dire un fleuve. Mwende ti fleuve na biso ezala. Epesaka pe moi na ba mai miso muke oyo, ba mai njili ezali boye na boye tout ça. Amen. Amen. La riso. Zandenge moko nzambe na biso. Bible bete c'est un fleuve. Et mutu avandi katikati na fleuve wana okuki kozanga eloko te. Nous sommes comme des arbres plantés auprès d'un courant d'eau. Amen. Elange ezala te yo mutu bakoni yo pembeni na mai ya munene misisa na eza kozwaka mai wana. Amen. Alléluia. Amen. Parce que toza na zambo babete il est un fleuve. Na Apocalypse chapitre 22 à partir du verset 2 bazo lakisa biso comment paradis ezali babete eza na fleuve où ezali ko alimenter banzete nyonso wana. Amen. Amen. Où ezali ko pesa yango bomoi. Et bomoi na biso tozwa yango seulement en Jésus-Christ. Amen. Abise il est un fleuve qui réjouit la cité de Dieu. Où ezali ko pesa esengo na kati na cité na Nzambe. Voilà pourquoi ba grec babi totamboli biso fuka tokutana na Nzambe oyo. Et soki yo vandi pembeni na Nzambe wana. Des Thomas bazalaki wana ba Philippe bazalaki babi que tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ba feuille na yoko iko kaukati. Autant marqué il faut botambuma. Amen. Puis ba véritable mbumo batu bakolia les fruits de l'esprit fait mon islam. Parce que tu n'es pas ni Nzambe a tiebiso. Na tangu na ye. Na Psaume chapitre 1er soko kiti na verset 3 na chapitre 1er 1 à 3. Et c'est mon amuto azali ko tambola na conseil de méchanté. Amen. Amen. Il est comme un arbre, azali lokola nzete oyo planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en son temps. Aza ko pesa bambuma na ye na tangu na yango. Jérémie amonaki yango soko jui Jérémie 17 na verset 8. Jérémie 17 na verset 8. Même na verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et si on a mutu oyo azali komipesa na Yahweh. Et dont l'Éternel est l'espérance. Pe wana Yahweh donc kolo yenda azali elikia na ye. Il est comme un arbre planté près des eaux. Alléluia. Amen. Azali lolenge moko na nzete oyo bakoni yango pembeni na mai. Et to moni mai munene wana ezali ye moko Yesu Christ. C'est un grand fleuve. Et qui étend ses racines vers le courant. Pe ba racine na ye. Ba racine na ngala eza nini? Misisa. Ezali kovanda ezali kokende tina mai. Ezala na elanga. To ezala na elanga te ye aza kozwa puissance na mai munene wana. Oui. Amen. Amen. Mais c'est là. Il faut tomber ma batte. Na mai na bomoi. Et il continue. Et qui étend ses racines vers les courants, il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Ye pona ye, amona mulungete. Parce qu'il y a vandi na mai ya munene. Ebalo ya munene. Et il ne cesse de porter du fruit. Alléluia. Amen. Pe oyoyo ezali kolemba te ya kobota bamboma. Voilà pourquoi ba grec otang batamboli babete il faut tokutana na ye kaka ezali Yesu Christ. Amen. Pas n'importe quel Jésus-Christ. Non.
Bible lobi mamisi bakoyaba koloba na bino azali awa bokende kuna ile tisabine parte pas. Yo yebe pa nini ngana yambeli loba oyo. Alléluia. Tu connais là où je et pas nini ngai na vandi. C'est-à-dire na fleuve ya munene. Na tongami pembeni. Na koyi ko bouger ti. Oui ba te belé bazo sepela même na katikati ya message oyo. Ah toyoki tomoni tomoni pole. Comment na pole za ben malam? Toyoki moi je na zamba lobi. Moi je n'attends na suka. Eza malam, est-ce que yo kutani na Yesu Christ? Amen. Amen. C'est ça la question, il faut tomi posaka. Amen. Ce qui t'ont dans Mukanda, Luc chapitre 2. À partir de 1 tina 16. Luc chapitre 2. Ba grec bayaki balobi il faut bisoka atomo na Yesu Christ. Ah mais là on peut savoir ça maintenant l'histoire ya ba mage. Nous dans verset 9. Et voici un ange du Seigneur l'air à Paris. Moi je moko yankolo amoni abimena amoni samina ba mage. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Pe oba bengi gloire ya nzambe ya nkolo oba benga ka Shekina. Alléluia. Amen. C'est-à-dire la gloire pour une grande lumière. Amen. C'est bien. Oyo omoni mwanji ndewa na oyo na yoki mongongo ya mwanji na sambo mwanji alobi na yo c'est beau bien. Omoni lumière ya soir c'est beau bien. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point. Alléluia. Amen. Mais moi, j'ai dit, car je vous annonce une bonne nouvelle. Qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ le Seigneur. Alléluia. Amen. Lelo na ville à David oyo. Mokonzi moko abotami. Ye azali Christ, yenda azali nkolo. Moni bato bakutanaki na lumière ya pole la gloire. Siko kutani na gloire ya Nzambe za kitoko. Amen. Ah nakutani na Shekina. Ba koma ona ba c'est bien, c'est la gloire de Dieu. Voilà. Ah, tomoni mwanji na sambo. Toyoki mungongo na mwanji. Mais mwanji ayebisaki bino nini? Kokoute moi la gloire, c'est bien. Mais quel était le message de l'ange? Na bato babangi, tamba kuta na bato céleste. Mais suka ki wana te. Babi bo banga te, bokoki ko sepela, bo sepela nanu te. Mais but moko ezali, il faut bo atteindre. Amen. Amen. Et il continue. Et voici à quel signe vous les reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignait à l'ange, une multitude de l'armée céleste, loua Dieu et disant, gloire à Dieu dans les cieux très haut et paix sur la terre. Kitoko. Ba ange ba kiti bazako yemba bango bazako tala. Mais ba yebisaki bango te bosuka te faut bo continuer ti boko mona ye. Amen. 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 Les problèmes to kutana na ange oyoka mungongo na ange okuka komona pole mais il faut zala na Yesu Christo. Amen. Au verset 16, ils y allèrent en hâte. Bango ba kima kimbango. Et ils trouvèrent Marie et Joseph et les petits enfants couchés dans la crèche. Alléluia. Amen. Le but c'était ça. Bamona mwana wana. Et tant que bamoni ils ont loué Dieu, ils ont adoré. But na biso ekokisami. Ils ont vu Jésus-Christ. Bato batamboli ba grec batamboli musika. Mais pour ça on la gete il faut to mona ye. Pour ceux qui n'ont ni okuta na Yesu Kristo, te koyi kozwa bonheur to zolobati. O sepe na kutana na ba ange, ala ki kitoko. Babeti ba ange wana bazali koyemba, koko fanda na otala ka ndenge bazoyemba.
ukomona Shekinah, cette gloire. Mais oyo mwanji oyo alobi te bo continuer ti bokomona oyo ya botani. Alléluia. Amen. Simo pourquoi simo ya koko lobi te sima na manso akwai kosala. Tanga moni mwana oyo amoni Yesu Christ alobi te maintenant Seigneur tika mo mosala no akende. Parce que mon nez y a vu. Amen. 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 Ce que j'avais entendu maintenant, mes yeux ont vu. Tout ce que c'est lamenté kakate, toyoki, maintenant il faut te passer de la foi à la vision. Ko sepela kakate anayambi message, c'est très beau. Les gens malades, mais continuez chemin. Alléluia. Il faut te passer de la foi à la vision. Dile tuzana kondimana biso na elikia na biso zali Yesu Christ za kati na biso. Mais balobe te tango elikia wana il faut comme maintenant une réalité. Neti na ibande. C'est lui-même qui a enseigné. Il est la makaba Ève. Kuna na route à Damas. Pour la moni vraiment une grande lumière bimelié. Pour les munene. Amen. Amoni pour les munene. Bandina il fait dans l'acte 26. Partie après comme on a histoire à Paul. A sepele kana lumière wana te. Comment la lumière, c'est bien beau, les lumières du soir. Mais il y a un contact direct. À tout qui es-tu, Seigneur? Alléluia. Kolo yo zalina, n'y a pas besoin de dire je suis Jésus. Le but c'était ça. Batwa kwa kokuta na Yesu Christ. Et za musalo ezali ponanga, ezali ponayi. Biba bite so balobi na okenda zakuna zonga boy kokende te. Alléluia. Mais là où deux ou trois sont réunis en son nom, au Bazalina, sang d'alliance, la parole d'alliance, on peut le peuple d'alliance. Amen. Bazalina liloba, babete place wana, des multitudes, des myriades, bazali koki. Zambo bazali ko yembela wana moni tanga bota maki babete la multitude des anges, l'armée céleste kitaki. Mais ko sepela na armée wana te. Il faut que okutana na créateur ou a créé bango. Alléluia. Babi te tangu ba majo ba continuer ba kokutana mwana moko ema mayote. Ba tie mo alingwanda muke. Et c'était ça le but à atteindre. Amen. Nous devrons voir Jésus. Yangonde yaki posa ba grec. Kaka théorité. Mais nous devrons prier jusqu'à ce que nous allons les voir dans ces œuvres. Seigneur, ramène-nous aux premières œuvres. Nous au commencement. Wapete la tato le tabi bisote dans la makasi na bisote mais yeso bobomaki yende zamba sekwisi. Yende azosala makam. Il était là au milieu d'eux. Amen. Abeta zangomba munene. Nakati na ngomba wana ezangomba na boule. Tangu yazo kite komi boule. Mais vous êtes le temple de Dieu. Alléluia. Amen. Bino ndenge bozali ba temple na nzambe. Na Corinthiens batatu libabite bozoye batek bozali temple na nzambe. C'est-à-dire les dieux saints. Oyo tozali kotato lo ezali ngomba oyo tomoni oyo azali balamu tout forteresse habite a préféré avant dakati na biso. Avant dakati na yo, avant dakati na ngai, wande likia. Avant dakaka te, avant dakaka kolala te, ya lala te, lui agit. Amen. Mais déjà tatola, zalana ba sentiment wana. Laksa bate que nous avons le vrai Dieu. Boya komona, boyoka, la parole d'alliance. Avec tango yo kozwa iloba na alliance wana, lobelango bana na yo. Okenda voyage yo tatola yango. Partout kozala. Ko cacher yango te. Amen. Amen. Kusuka kana message te nga na yoki namoni ange namoni mwanji na sam. Mais la Bible dit écrit à l'ange de l'église de Laodikia. C'est bien okuta na mwanji mais mwanji alobi noni. Yo vandika koyoka mezeki, yo vandika koyoka Shekinah esengo. Ya gloire wana te continuer jusqu'à ce que nous mona l'enfant Jésus. Amen. Wana place on a maintenant que makamunyo se suki. Et ça lobi na bango pa tozonga na Jean. Toi na dépendre de katangela ki biso na Jean chapitre 12. Jean 12 à partir du verset 20.
quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. On va kende pona bakuka kokumisa nzambe bit na bango bakutana na ye bakumisa ye s'adresser à Philippe mamoni Philippe batuni ye Philippe ayaki na mboka oyo ya Bethsaïde kuna na Galilée et lui dire avec instance fait bango balobi na ye vraiment na siki Seigneur nous voudrons voir Jésus alléluia bit na biso to mona ye to tamboli musika mais problème na biso to mona ye Yesu Christ toyoka musique te to mona ba shekina te to mona ba ange te mais le voir lui Amen. yango ndeko na biso frère Branham alobaki te tant na okuta na ye na bandutana na ngaka ye amen na bana kotala ye nani yango nga nasalelaki vi na nga mobimba o bandutala ba ange te ndenge baza koyemba ndenge baeza kitoko mais lui babite boko kende bomona nani Yesu Christ et il continue. Philippe alla le dire à André yo pe il faut koloba lakisa batu Yesu Christ véritable Dieu. Nous avons reçu la pure parole, la parole de l'alliance. Rassemble-moi mon peuple avec qui j'ai fait alliance par les sacrifices. Psaume 50, verset 5. Amen. Zambazan a l'ilobane d'alliance, la parole d'alliance. Oyo, libota na yebi olobete, yo faut graver en na mutema na yo. Les messages on Nzambe pesibiso na tangu na suka. C'est un message que nous avons reçu de l'ange. Mais message de l'obin abisonini, continuez. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que vous atteindre bit, jusqu'à ce que vous allez le voir. Que se pelaga gate na moni mwanji. Non, landa mungongo na mwanji. Tumunaka ite mari tangu bien reçu laki kuna na kana. Batu bakomi ko yima. Habite faites ce qu'il vous demande. Alléluia. Amen. Bomoni ya zawana oyo ya goloba na bino. Amen. Bosala. Ebisi bangoni bozo mai, botia na basala. Bakolo ba mais comme ils sont biso na posa masanga ba no toka ka ba mai. Habite boyima te. Faites ce qu'il vous demande de faire. Et bisope. Tangu Yesu atamboli na bango na route de Maus. Afungoli bango mayele, il leur a dit quoi? Attendez à Jérusalem. Amen. Alléluia. Amen. Là où il y a la parole d'alliance. Tout le monde dit Jérusalem céleste. Il y a aussi la Jérusalem terrestre. C'est des Jérusalem, il y a une ngomba wana, et pas une loba pure de laïkobim. Là où Dieu descendait avec des myriades, des milliers. Il y a une ngomba ya pamba te. Peut-être au même quoi toucher ngomba wana sans autorisation, mourir. Mais nous sommes approchés. Alléluia. De la Jérusalem céleste. Avec koibosa na koyoka te celui qui dit kwazeli koloba ba oracle à partir de likolo. Mona ite banj misat bazali ko tatol na Apocalypse 14. Bazako tatol na likolo mais interprète na yawa na se azali ko yebisa biso. Amen. Amen. Dieu a les anges célestes, il a aussi des anges terrestres. Ezala ange céleste, ezala ange terrestre, suka kutana kolobano nini, continue. Alléluia. Awa babage babanga ki. Baye babisi bango te beau continuer. Ki boko mona ye. Les désirs c'était lui. Ba greko balobaki te biso il faut to mona ye. To tamboli musika, nous voulons voir Jésus. Na verset 23. Jésus leur répondit. Tant que yo okuta na Yesu Christ, yepe fa lobela yo. Amen. Yemoko Yesu Christ fa lo. On ne peut pas voir Jésus sans qu'il vous parle. Amen. Il nous a dit quoi? Attendez à Jérusalem. Nous attendons. Amen. Amen. Là où il y a la parole d'alliance, il y a là où il y a des multitudes, des myriades et des myriades d'anges. Il continue, il dit, Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen. Et comme il tango yo mwana na mutu, il faut batombola ye. Azwa lokumu. Voilà. Mais avant de lokumu, il faut passer par les épreuves. C'est pourquoi il fallait les canons à Golgotha. Tango aleki na Golgotha,
Awuti na monde d'Olivier, akiti kuna na Getsamani, atamboli chemin de la croix, tina Golgotha, banyokolie. Quand il est ressuscité, abi maintenant j'ai le pouvoir. Nazana bukonzi. Amen. Amen. Surtout, et bien, ce même pouvoir là, je vous donne à vous. Amen. Allez de par les morts. Prêchez la bonne nouvelle. Yo peut-être la bonne nouvelle. Oui. Chassez les démons. Amen. Amen. Aucune chose ne sera vous nuire. Et là, comme mon côté, et qui côté les melabino. Et je suis avec vous. Alléluia. Présent avec vous. Partout beaucoup là. Abi, je suis un secours pendant la détresse. Amen. Bavani na gati na boîte bazo kanza Yesu Christ azalita bosani tout sa boîte bandi kodinda tola musai. Il est là. Amen. Amen. Pierre a péché boutou mo bimba zuite mais habite maintenant ya moni kolo abi boaka ngona telle place. Habite sinon maintenant ta parole. Amen. Boutou mo bimba to péché to zuite. Mais maintenant to moni yo lokola to moni yo pe yo lobi. Nous allons suivre ce que tu as dit. Amen. Ah ouais, habite wete masa sa ipe aba bo atteindre mwana na mutu fa kumisama atombwama. Na verset et il continue. Maintenant en vérité je vous l'ai dit dans verset 24, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Habite mwambuma oyo yo yo. Ya bleu. Ya neti lisango. Suke kweite na se. Akuzalaka ye moko. Amen. Amen. Ah, maintenant bandiko solona tina na kufa na ye. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Mwambu malisango na yo konyango, mitango ko bima e bima sango ebele. De bongete ngai pe na pesa bomo ina ngai pour racheter la multitude. Amen. Ba oyo yo. Bazana seoyo. Fallait basomba bango na nzela makila na ye. Babite biso suba ange ba kumisaka bango ye pona ba créer ye bango. C'est bien, c'est une adoration bien, mais biso to kumisaka ye pona te a racheter biso. Amen. Amen. Biso to zalaki rien. Ayokufa pona biso. Il nous a engendrés pour que nous soyons les prémices. Parmi ba ekela munenyoso oyo ya mutuya ezande biso. Amen. 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 C'est-à-dire qu'on est quand même un ange. Tout est allé dans ngolu na ye. Abete soki ekufite ekwei na sete epolite ekobota mbuma te. Efale kweya ekonama pitango ekobima epesi susu bambuma ebele. Celui qui aime sa vie la perdra. Alléluia. Amen. Tozonge panda lobete biso tozali ba oyo tozali ko se considérer ka pona biso mokote. Non, babito oyo alingi bo moina ye. De to mona kiete. Tozali ko vivre, ce tozali ko vivre c'est pour Jésus-Christ. Amen. Mais ceux qui ont lingi bo moina yo ko leka Jésus-Christ. Babito ko perdre rien. Amen. Amen. Zamba apesi biso la parole d'alliance. Apesi biso sa vie éternelle. Bon moyo tozana we ya seko ya ye nda apesi biso. Abete soki yo lingi vi wana, vi na yo ko perdre yango. Et il continue. Et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Amen. Kasoki yo omise rejeté, omitiki, okipe na nona zukape intérêt ya baninga, ya milimo baninga pe bika. Bible bete yo ko récupérer vie na yo. Amen. Moni Yesu Christ habite pouvoir nous ezalaki na ye. Mais kuna ne police le bete il a aidé les gens. Asalisi bato pourquoi ye moka ko komisalisa? Parce que le fils de l'homme n'est pas venu pour se servir. Il va savoir un peu regarder, se servir non. Amen. C'est-à-dire bango ba ye pona basalisa. Mais malgré wana ba yende ko yi. Amen. Malgré ba yibaki. Mais ouais, moi na mutalobete ngai na ye pour donner ma vie en rançon. Pour s'occuper pe na baninga. Dans la présence de Dieu, tant ba bongisi ezayi. Bible bete nzamba latisi ye. Bongisi mbebo na ye atinda ki ale. Mina ko ganga ni. Kende yebisa bango. Amen. Que la parole c'est la parole de Dieu qui demeure éternellement. Et pour le Bible le bon ande bino uyoki.
C'est une parole puissante. Il a créé le ciel et la terre. Il a créé le ciel et la terre par sa parole puissante. Et puis il continue dans verset 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Oui, réellement, c'est ça suivre Jésus. Kolandete pa balobia, kuna mamoni boy, babite kokendete. Amen. C'est ce que la Bible dit. Quand on vous dira, il est là. Matthieu 24, 26. N'y allez pas. Mais là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là. C'est là la montagne de Sion. Matthieu 24, 26. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert. Même si vous dites qu'il y a dans le désert, n'y allez pas. Amen. Voici, il est dans les chambres. Qu'aucun d'été, ne le croyez pas. Alléluia. Dieu est dans sa parole. La parole de l'alliance. Zambé a sopi makila ya alliance. Habite tout rassemblé par peuple né d'alliance. Il a un peuple d'alliance. Et au bazali koyoka liloba na ye ya alliance. Babete tangu ya zopesa liloba wana des myriades bazakoki. Et tant que biso ko moni sama, babete les saints vont juger le monde. Le nombre sera complet. Na boya ya babana oyo ya Nzambe baza créer, na biso to aller engendrer, nous régnerons sur cette terre. Amen. Amen. Et c'est là que la Bible dit que vous serez des rois et des sacrificateurs. Voilà, tout ce qui ça, il continue dans toujours il part dans Jean 12 au verset 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là sera mon serviteur. Alléluia. Amen. Et pas une nkolo azali, pas une mombo mosali na koza. Dieu est dans le sang d'alliance. Il y a la puissance du sang. Dieu est dans la parole de l'alliance. Il y a la puissance de la parole. Amen. Dieu est dans son esprit. Il y a la puissance de l'esprit. Et pas une banane bazali. Il y a ces 3 choses. Le sang de l'alliance, la parole de l'alliance. Amen. Amen. Et ces gens-là sont un peuple d'alliance. Là où il y a la puissance de Dieu se manifeste. Habitez là où je suis, là aussi vous serez. Nous serons aussi avec lui. Awa tozane na nzela liloba na ye. Plutôt que nous communier physiquement, ndenge ya azali, ndenge nini ya, mais soki bokomi wana, je suis comme un père qui prend soin de vous. Il dit là le père l'honorera, le père l'honorera. Onyo soto kokoma wana. Et si kanini Yesu Christ azali. C'est lui le seul vrai Dieu. Alléluia. Amen. Véritable. Abeti bobangati. Na lubaka nanga cachette te menazanza. Na yebi ke bozali ba o bozali na ba faiblesse, vous êtes créés, vous êtes la poussière. Mais je suis votre Dieu. Nazali oba bengi apui na bino. Un secours pendant la détresse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans le Saint nom de Jésus. Amen.